Bon, et pas nanga na sepelanga na ye po na monaka na ba maîtrise na ye wazala nango elekelanga na sens nini. Donc oyoka papa oyimba ozali na base belé ba sharufa ba dodompela ba mukamuke pa ne lobelaka eloko te ba calme wana nde esalaka eke azabina oyo elobake mare apale bakimia wana yango nde ntuka eloko elongolaka ye wana na sepelanga nango mingi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais au niveau de Banini, na nyoso choyoka. Nanga kina répondre nini de comment monsieur asuka. Ndenge alobi en tout cas na maîtrise na ye, ndenge papa wemba azalaka na ba sharufa, na ba dodompela, na ba kamuke, nanga kina répondre e place wana. Oyebi ezara mingi au moins aller musu na côté sika, mutamoni ngamba liboso a présenter Amazon, moi c'est papa wemba. Maman apesi mbote boni mama. Na sepeli mbali boso na mona ofuma alingaka na mono na tuna. Okanga motema ndenge nini. Soko bayebi pasi yo basalanga. Bon, nandeni. Na ngaki na lo bango lelo so bayebi pasi yo basalanga. So babinde no sala po kanga motema. Okanga motema ndenge nini. Mutu neti nga. Le sambo na nga liboso soki na pesi prière na nga liboso. Na pesa rapo na famille na nga po na ndako na nga po na baninga. Yami baye na pesa yango po na bana basi wana oyo atangi kombo. Sincèrement beaucoup anga sur parole. Na tiara prière na na barani na bin Nzambe lakisa bango nzela na yoka bango ma pesa la nga pasi. Et ça la nga pasi na ndenge nini? Et siko bango bazolinga eza ya bango te. Parce que mutu neti nga mukwali boso o papa wemba nzembo ya phrase bimaki nga tant que moi sina fierté na nga na dignité na ngai. Mais ce qui n'a pas papa mais na boya ke mukolo wana. Mais est-ce qu'à un moment, ba rumeur, peka nenge ba rumeur etambolaka, papa mbeli boy. Papa Mbappé, il paraît que na Amazon, kabwana petango il a eu plus de 5 ans. Est-ce que quelque part besoin problème te? Ezobi on dirait likamboya te or te ebi na mabala nyoso batu bazwa ba problème. Besoin problème ba problème. Na sala epe bakata po bino mona kaka yende mutamena nga video. Ba caprice abo mwana nga pe na sale bakata. Amour, affection maternelle, ou paternelle, donc on a eu en côté. N'est-ce pas na maman moko ko laksanga, donc naza qui emporté. Naza qui emporté. Oui. Alors, ti na ko remarquer que naza na zemi. Na bangi papa na biso batunyo so ba fa na bandal na boula il y a Jules, oui. Il y a aimé 100%. 100%. Donc, voilà, boy petit katan, il fallait to sali noki donc pour baboy tito lobby donc conclusion ezakara likambo OK tant na mona comme na zemi na banki papa na biso na kie pa na bango na sali une semaine ba ko mona ngate na zo banga na bi na mama na bango to kena ye pona ko banga papa na biso arobomanga zaki très méchant na mona kaka une semaine ko kalo ba yo kanga biso na ba 19h camion mobimba donc ya ba chien père le wana chien père ya zona ngalema na nsi commandant wa zona ngalema azo tala yebi na bosani kombo na ye ba yo kanga biso toketi na zona ngalema bati biso na kasho bon lobi nango sikoyo to passer nos audition na Jules voilà to passer nos audition po to bandi na 70 na mois d'octobre 3 mois après na komi na zemi au bandi copain 3 mois après, au commun à Zem. Na profité dans la jeunesse nangate. Des fois je les regrette, mais des fois na sepeli et me minga pe na nzela bien. C'est la mère de mes enfants, c'est mon épouse, c'est ma compagne de tous les jours. Ce qui a au Kenya liboso nanga nzambe ye moko ayebi songa pe na Kenya liboso na ye nzambe ye moko ayebi.
Alors, comment gérer la gourmandise ya yo moronano na nzela wana pe réclama papa au quotidien, parce que pratiquement Outaki Kobeta dernièrement, c'était extraordinaire avec Yvonne Chaka Chaka à l'occasion de l'inauguration de la société Moko. Un a minute au Bazongi Poto et puis il doit partir pour l'Angleterre après. Comment est-ce que Bozo vivrait en la vie familiale? Moi, je moi pas si pour gérer. Je moi pas si pour gérer. Là, mon enfant dans la vie. Il y a un autre en Afrique, au Kaka, Napoto, surtout Mindele, au Kaka, Starboy, divorce. Parce que biso, l'homme sous netinga, oso comprendre le bité, azo que nous luka pour n'angana ban. Mais moi, c'est Mindele, basa Mindele, on va raisonnera, n'engmona bisoté. Bon, et là, au moins, facilitera biso, sur Azana. En déplacement, à Robin, à 4-5 fois par jour. Pour aller bakaka, aïe banini, au fait. Azara toujours présent. Azara sûr qu'aux ananda, que profiter, ban baquet classe, et finalement, associé. Azara trop sur côté wana. T'es car pas à toujours présent. Au moins, il y a le big sangana ban en wana. Azara, t'es dans l'air, ils sont tous aux os là, Azali. Alors, tant beaucoup de cachot dans Galiema, côté wana, tant beaucoup de cachot dans Galiema, en même temps, aux Anazemi, et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, l'audition, tant on va aux abisso, nazo sale signe pour papa nanga fanda ki lokwa awa, ezaki siko 3 places ngana yena papa nanga. Nazo sale signe na lobi ya le kaboye. Ngana fanda entre yena papa nanga. Ponani. Hein? Ponani. Na yebite na koyo kaka somme. Voilà. Mais il a compris qu'il était aye afandi papa nanga zotaleka aboy. Beaucoup sikole ba bimi banda zo bisa lobi a lobi esika na fanda ki na yebisi solo nazo yoka nga solo te obi ka mafuta l'huile te papa nanga oyo mafuta l'huile le wana pension midi soki beti ba mafuta l'huile ba do tanga eza ki l'huile papa macha ki penisho nga eza ki huile donc papa yoka ki e solo alobi mibali yango bazando lokotanga biso te eza ki huile asa ki pension voilà le voko télé kaka on se défendre télé kaka na linga yeka tito passer l'audition après papa na mutaye ko compliqué alobité à ça qui une semaine azomona na te il faut ka basenga basa la réquisition médicale il faut réquisition médicale donc ba meme kaka et pas médecin babi bon lobi na tongo na moi lobi na tongo grand sœur na ngai ko zwanga na enveloppe oyo commandant sali scellé. Bon, tu es un médecin à Rotang. Tu es comme à l'hôpital à Itambo, vers 9h du matin. Tu es assis à Bilelo, tu es au Krakiao. Tu es talingate, na fin na zoze la tourna. Na kuti sou moi jeune fille mo na tena melongo na yebi mo na bandal. Marie Noël Kobange. Il peut bailler na yo wana même problème, réquisition médicale. Voilà. Tu fais interroger. Na kotiti na bimi. Na kotiti na bimi. Nature peu médecin le roté sali makambo na ye suite na ye pe atika na enveloppe scellé wana apé si bon tant to wana nzela na sœur na nga bilelo ndo krake nga na problème te to komiti to komi na komi na Ngalem bon ba remettre en na commandant atangi alobi ke trop tard au moins na bino za na zemi na yoka ina papa na nga mawa atali mobali yango ya biroza mutu aboy. Dans l'air, on a encore un pantalon à vert, chemise, ceux qui rouge, net, donc papa Tali a regretté. Na fandi carré, ça là, il y a moi pas si mais bon. Ok, alors, et en même temps, tu imagines que Zemi Kola qui est bon, solution bazoa qui papa nanga lobi kaka abalanga kaka. Kaka wana kaka mbongo alibala o 150 000 ceux qui 150 Zahir l'air wana et belé et wana wax hollandais goûte ça ceux qui ba 4 Zahir 50 makuta bateka ki otalo ba somba talo voilà
moyen te Alors, sikoyo elekaki mingi mama mobali na ngai alobi te ngai naza nga moko naza na mobali te nga moko nabokolaka bana na ngai papa na ngai alobi 150 zaire kaka bon bapesaki bango combien o 1 mois tozongi te ngai abi bo libala ebandi sikoyo awa nakie libala na ngai ti mpe bafuti 150 zaire bafutaki yango wapi eza komonana te bo sikoyo elekana ndeni ti tofandi tokomi na 71 na boti tokomi na 72 oboti mwana nkombo nani lelo kadi oyo abali je crois oyo abali mundele ok voilà kadi mais awa tozomona kadi wa mwasi amemi mwana mobali na ye papa ya mobali na mama mobali voilà na mwana na ye mibale ok alors ntango oboti kadi oyo mwana na ye ya mibale ya liboso mwana kadi aza na bango boni sikoyo 2 nkombo ono ya mwana oyo nani Ambre. mobali Melvin. Alors, tango bana wana nyonso babotami ekomi na 73 voilà papa na ngai azali kaka komenase bon zaiko basangisi mbongo esali nango kaka 50 zaire ezokoka kaka te bon mama mobali na ngai baye koremetre ye yango bon ye abombi abi bon nazoluka kaka bakende kaka kosamba abi nazoluka ti aye kokufa malheureusement aye kokufa na 73 ntango akufi sikoyo wana avant kufa nakangaki biloko nakia nange mpa na biso papa na ozonga kutu esu te eloko moko eza te bansato banini encore lere wana babetaka concert salaire ezalaka te bakomite basangisi moko balue équipement après concert bapi bango ka mbongo ya transport omona transport ole mosusu oki 50 makuta wana alobi na ntongo oke wenza ya pont kasavubu na mwa sachet na maboko sikoyo na oyoka soni bana classe na biso lokola na matonge kaka omona okendaka kaka coin okoti soko maringa soko babali ti une de toile oke ozoyoka soni na sachet donc nakangi kaka motema ok parce que en même temps bozo vivre makambo wana en même temps mpe papa oyo bacarrière ne ezokende ya baisifi banini pratiquement bacrainte oyo bapapa na yo azali komanifeste emonanaki alors elekanaki ndenge nogéraki yango ndenge 50 000 oyo bazali ko apesaki jour mama mobali na ngai akufaki après enterrement lero babimisaka biloko na ye na kati ya mali na ye mpo akomi kosala na onptz na station ya nsele babimisi na kati bamoyebi ya mama kala azalaka na mwa libokene oyo boye alakisaka bandeko ne na ye moko abombaki mpe mbongo nyonso banda bandaki kosala mpo na libala ya Marie Rose na Jules babakisi na 50 zaire wana ekoki mpe nanu kaka te basimbi kaka donc ti akufi balandeli mbongo na ye babombi mezokoka kaka na ya zaiko na ye ekoki te ekoka mokoni ekokaki na 74 Jules ye moko aye kobakisa ekoki 150 000 nde bakende kobalanga 150 zaire na 74 nde bakopesa mbongo ya libala wana tozaka na mwana moko mama mobali nanga akufaki na 73 tosalaki une année bon sikoyo après une année il fallait donc tolongola pile toluaki baro kimpwanza sikoyo bato nyonso to bareklamaki bon zaiko kaka abeta tozwi zaiko tofuti zaiko akobeta sikoyo zaiko baye okoreklame bon Jules ayemba azwi micro alobi avant yemba ifa tuna nanu na institut natuni institut ya kwa nazotala kaka à partir radio na orchestre moko donc bon nayebi te soki terme nini nakoki koemploye donc nga nakomona yango orchestre moko bavoyo kaka bafumeur de chambre donc baidéologie moko kaka bayanke vocation na vocation banatongo ti poko nga alobi me bana yolo bakie na mobali oyo wapi en tout cas nalingaki yango ata moke te mais abimaka na milieu wana ndenge nini selon yo bon abimaka na milieu wana ozomona kaka esprit na ye na bango en tout cas ezali kaka okokana te akokaki ye moko pa ye kokoka milieu yango te ok alors sikoyo ekosalaki motu bakovuke banda ntongo ti poko akokaki te. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.
Donc, vous que oui, bana yolo, oui, petit peu quoi. À quoi qui était à Longwe. Alors, après, donc, tango à Longwe, mais comment est-ce qu'Abima qui n'a milieu, parce que ça, milieu, moko, à quoi que Longwe, il suffit, comme dans le milieu de chanvre, milieu de vocation, mais à Longwe, là, qui d'habitude doit être, d'habitude doit être Longwe quand? Hier, azai pepe ana habitude wana tena place ne batu bako sala ngo batu neti ba pêche wangongo esprit ndenge mo na bana Dallas ba Mickey Joe ba Jules Mene bangonde mais hier en tout cas toujours et puis leur mot nazai kotala au moins na mitu na lobi mais moi na ngani openza lo baraneka ba français makota ki na milieu oyo comment nazai ko se demander akota ki na milieu comment tina ndenga ye kolongwa isifi bon nga sikoyo na lobi nga bi bon il faut kaka akene poto akene ka rotanga. Mais est-ce que pendant ce temps yum toboti mona na papa wemba kadi est-ce que vous allez croire que Oza qui en sécurité pour venir à Bana ou croire na que un jour à rekoma lelo papa wemba to er moko zai quand même na doute parce que c'est rien no lobi ba 50 m'a coûté à transport mais est-ce que vous avez na foi est-ce que bande ko déconseiller tika musique tel ou ka ça lelo comme mususu te nga nazaki toujours un espoir ndenge nazaki kofana et toujours il fallait kaka continuer d'études à ça la journalisme pour na yanga bon pour na nga musique na komona ngo ezaki distraction ba jeune ba za se distraire moni nazaki ko à quel moment monaki keza sous distraction te na début à vivre la musique après na comme kolingana tika so na mitali na lobi moi nous sommes à les cananzela batu ba bouger tokota stade où mon condition surtout na tribune d'honneur azota la car mais leur match aussi la Jules Précilé donc à cabine zele ne ba gazé na bango atotala kinokutu mais leur mon na lobi mais naza wapi nazo kende wapi des fois nazaki na ba souci wana omoni mais toujours kaka nazaki ka repousser ndenga prometa kinga kaka ke a continuer d'études na ya okende poto. Tango yako longana na yoka lokole wa déjà na komi na zemi ya mwana misato et pas ipene buka inga morale yango wana natali déjà na boti bana misato nazomona musique yango malonga te vraiment esika pa na bande na o na mona ikena lina koma na suka yango wana bon to yoka na esili tango na boti na kendeki na pas grande sœur na bi bon esili on s'arrête là to luka moyen to te katwaki na voiture na biso déjà Nzema Amazon et Pessara biso voiture à golf. Les wana zaki na en édition parion. Bon tote ka voiture wana na moi bilo na biso akendeka a poto. Toyokani. Nge pa na biso na yoka na yoko mona mavola lekaki na télé à lobby à lobby tango bayoka kike baza ko répéter azu ba musicien to kiti kuna na moloka itoke ko tala na ba musicien wana les orchestres était mais orchestre. Abengi vive la musique orchestre pour na kodimna ngo malam voilà na yeko banga mwana mobali abandi so makambo ya musique lisusu en tout cas na lobaki na lobi esili wana ya na ngaluka ka mbonga tinanga na poto atika na bana na obenga bana nga siko mukona yeko mona bango na télé o jila a invité ki ba chroniqueur nyonso surtout ya musique ezaki na molokai bapasaki yango mpe epasaki mpe na télé nde lere na ye kodécouvrir natali nalobi te napesi yo nzela toleka wana oyo ozongisa Ok, alors au PCNT là, boleki tilelo ndenge ndenge komi. Alors ndenge komi pe boye batebele bazotala, batebele bazo commenter na Congo comme ailleurs où se retrouvent les Congolais par exemple en Europe, en Amérique, bazolo ba moi mingi. Alors tout ça qui moi échantillon ya Batouana, alors tout landana yo. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. C'est la mère de mes enfants, c'est mon épouse, c'est ma compagne de tous les jours. Ce qui y a au Kenya liboso na nga nzambe ye moko ayebi so nga pe na Kenya liboso na ye nzambe ye moko ayebi.
Et pas maman, la sepelaka na ye na façon na ye nyonso na kumisaka pe ye de façon que non ndenge afandi na libala na ye aumeli ameritaka pe nyonso malgré papa ye baza musicien malgré ba défaut mosusu mobali azalaka nango me ye asupportaka agardaka ki mama na ye bon nde na kosenga na ye biso ndenge toyebeli ye na façon wana atikalaka na façon wana ye moko amikumisaka te biso nde bato tokotombola ye tokokumisa ye. Bon, epa na nga nasepelaka na ye mpo namonaka na bamaîtrise na ye azalaka nango elekelanga na sens nini. Donc oyoka papa oyemba ozali na basi ebele basharufa badodo mpela bakamuke epa na elobelaka eloko te bakalme wana nde esalaka eke azavi na oyo elobaka mare apale bakimia wana yango nde ntuka eloko elongolaka ye wana nasepelaka nango mingi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais au niveau de Balini, na nyonso ochoyoka. Nangaki na répondre neni ndeko mwasi ya suka. Ndenge alobi en tout cas na maîtrise na ye ndenge papa wemba azalaka na basharufa na badodo mpela na bakamuke nangaki na répondre e place wana. Oyebi ezara mingi au moins leo musu na koti esika mutu amoni nga mbali boso ya présenter Amazon mwasi ya papa wemba mama apesi mbote boni mama na sepeli mbali boso na mona o vraiment alingaka na mono na tuna okangaka motema ndenge nini soko bayebi pasi oyo basalaka nga. Bon nandenge nini nangaki naloba ngo lelo soko bayebi pasi oyo basalaka nga. Soko babinde nosala mpo kanga motema kokanga motema ndenge nini mutu neti nga losambo na nga liboso soki napesi priere na nga liboso napesaka mpo na famille na nga mpo na ndako na nga mpo na baninga ya mibale napesaka yango mpo na bana basi wana oyo atangi kombo sincèrement bokoya nga sur parole natiaka priere na nga na bakani na bini nzambe lakisa bango nzela nayokaka bango mabe esala nga mpasi esala nga mpasi na ndenge nini esiko bango bazolinga eza ya bango te parce que mutu neti nga moko liboso oyo papa wemba nzembo ya phrase ebimaki nga tanke mwasi na fierté na nga na dignité na ngai mbe soki nalandaka papa wemba me naboyaki mokolo wana mais oyo bakontinuaka motema makasi wana ezaki ndoki omoni donc nangaki na répondre wana nga natiaka bango na mabondeli nzambe apesa bango ya bango bazala heureuse neti nga. Heureuse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que Eloroni ne crée un sentiment il y a bien-être vis-à-vis de papa bah acte ni posera parce que bah tout bayo que la plus ouais yango wana na lobi na mo sala nga pasi l'air moko ndire ke nga bolole donc ya basi nyoso andima buzo balibala non oyebi bato neti basi wana mutu neti nga rosa na mitunaka nalobi eske papa oyo bango na libanda alobaka nalingi yo nayoka yango na banzembo oui parce que nzembo ekoki kozala bakomi yango bazoluka bamo mpo basala phrase mais oyo ya koloba ofandi oza koloba eutaka na motema omoni bato nyonso tu bazalaka entouré na papa wemba bayebisa bino mpo kotale na libanda te kota kati oyeba mpo okoki kozala ozalaka na papa wemba bofandi wana azopesa abosani mpo rose asalaki boye mpo rose asalaki boye donc naza toujours présente mais ngai atanke mwasi nga tanke mwasi nga so papa wemba abenga makamu nakolingi atikala idole na nga me tokende mosika te. Mais alors, si on peut revenir sur la question, c'est vrai qu'on doit répondre. Donc, lobby, c'est-à-dire que quoi, Bolingo est à 100% na Katiandaku, au point que on croire à ta rumeur en où il est kindenge. Bon, et ça ndenge nini. Oyebi mission pour vous ala bien. Et là, mon oyebi salelo na ba jeune fille nyonso baza na Katia salle. Musicien, malamu ya linga yo koleka. Ya linga yo koleka, abanga ka ko perdre yo. Ndenge eza ngana 100%. Alinga yo koleka. Mais soki yo olingi ye mingi parce que ya zali papa wemba ou soki nani eza pasi. Parce que musicien alingi nini a vivre qui végétarien na ye. A vivre qui végétarien na ye. A sala o nyonso tu ya lingi yo okolobate mais epai nanga eza bon te na heureuse ndenge nini. Mobile nanga jamais découchaka. Tolalaka na ye to lamuka na ye. Mobile nanga so akolia na ndako te a prévenir nga. Donc en dehors à concert à découcher à rater. Jamais. Ok. Jamais.
Voilà. Ceux qui vraiment en à Paris, ils en à Paris, tout est normal. Jamais. Contrairement à Ndenge Bazo Kanisa. Ata ceux qui sont à Paris, tu pas ébi pena ro benga à 7h du matin pour ne ba ceux qui bana balamuki. Téléphone est donc dans à essayaka rochape muninga à l'aise. Bravo. Mais la lobby voilà Zaki, au lobby premièrement à découcher deuxièmement. Hein? Au lobby premièrement à découcher. Mobile nanga sora rolia nanda côté, il faut prévenir nga po il fallait pas nanga rolia nanda côté un mari et ça ba faute. Troisièmement ezali vie privée na ye agira rango en dehors ya couple na biso. Na yo kate na monate. Et suki wana. OK. Mais ayemba rapé ba te belé hein papa. Azo yemba akoma rango akomaka. Amazon et phrase pas komaki hein. Na lingi na ona tu na yo soki lelo papa mba yembi mwasi ke to okufanga na yo. Na lingi yo mingi koleka. Est-ce que bino bo kwa rango? Ayembi kaka pa bongisa nzembo mais sora lobi nanga ke na lingi yo to kokufanga na yo. Mutu nyonso tous les rwana arondima lobi oui, alobi ya solo. C'est la mère de mes enfants, c'est mon épouse, c'est ma compagne de tous les jours. Ce qui a aucun liboso nanga nzambe ye moko ayebi songa pe na kene liboso na ye nzambe ye moko ayebi. Nayebi so likambo moko nazobosa soki na nini ntango fe cardinal Malula aza nano na émission moko alobi mba liboso banda wanda kosala banzembo nayoka nzembo oyo musicien atangi ba ange atangi ba nuage atangi ba nini bon yo mwasi ba comparer na ba nuage na ba ange na ba nini na nzembo à lèvres roses. Nayebi te so bolinga alakisa bino na ndenge nini pour batu batonda raté balingara ba preuve hein, donc mais na mo professeur Nathalie faut bango pe bazala po biso pe to exister hein na kamo likambango. Alors, est-ce que pratiquement au centre Akeza chance pour Nayo, parce que pratiquement tu qui n'a point de vue que na troisième génération, na génération à papa mba na ba collègue na musicien nyoso mingi ba expérimenta bolingo ndenge ozo expérimenta ngo lelo te na papa wemba. Est-ce que na tango ozo na ba rapport, est-ce que lelo pratiquement na tango azaki kokola na zaiko na bato nyoso ba collègue ne basi o bazaka na bango tango na bozana est-ce que na souvenir no bazaka kana mibali na bango to pratiquement otikala yo moko? En tout cas, na leur wana ti lelo na génération na bango en tout cas morote. O pena tango to bandaka po bon ba mission mususu azaiko ba ye koya mais en tout cas morote. Selon pour nayo c'est dû à quoi tout ça? Pourquoi est-ce que les lots Amazon, est-ce que quoi bisabiso que yona papa ou parce que ba kumisito, mais est-ce que à un moment ba rumeur peka ndenge ba rumeur etambolaka papa mba embeli boy papa mba il paraît que na Amazon ba kabwana petango il a eu plus de 5 ans. Est-ce que quelque part besoin problème te ezobi on dirait likambo ya te ortebi na mabala nyoso batu bazwa ba problème besoin problème problème na sala epe bakata hein ko bino mona kaka yende muta menanga video ba caprice bomwana nga pe na sala bakata na kima soki mbala boni na sina zo bana donc na kumbie mbo na kimi na poto na 78 na sala 9 mois chaque jour son na kiti na boîte à lettres kuti courrier le refungola télégramme grande sœur na ngatine oji la wa moyen te rosa moyen te abela kaka mais na sala 9 mois ti na royoka eloko pene zongi sanga kisasa na royoka o Jules akoti na freezer quoi na yo kama na freezer ba musicien bazali ko komelanga donc mère to kozela kako ya na kanisi Jess azali na sala ko témoigner mère to kozela kako ya moyen te jour mususu namoni akomelinga lettre moko na tanya otozo seka na wate pa tozali ko kofanda après na yo komona ba résumé ya nzembo ya lèvres roses
9 mois après, en tout cas, pour na vivre la musique, nde na ndima na zonga kisasa. Alors, au Zongi, et qu'est-ce qui s'est passé? Là, na zongi na yusi ba mission ga bibota elakanga. Bota elanga. Ti bazé ko répéter na type ka, bazé ko répéter à 2 fois par semaine. À chaque fois répétition, il y a une trouble kuna type ka. À chaque fois répétition, il y a une trouble kuna type ka. Week-end, musu il fallait pas voyager en Allemagne. À joie qui n'a rigostar na vivre la musique na kanisi oyebi, il fallait pas voyager na Frise. Na kamati passeport na ina kangiango. Na lobi fo ba ilanga mbongo. Vieux vieux Rochatindi le siki a été négocié nga bipamba ba otala l'heure photo kende aéroport nga bia okendete azongi na mona batindi mutu ba bio tabule alobi to arozoyo bazwinga to kei to négocier ne ozonga na carton mbongo na bikende l'heure kuta uta ki voyage wana nde wa penda suka dona boyiko. Et alors, si problème au besoin, il y a des divisions. Ils allaient lier na nini. Quand on a makambo ki musicien. Na makambo ka basi. Baka basi na ngai. Problème ezate bende. Nazaka na mukarame. On comprend nazaka na mukarame Amazon nazaka na ye kaka. Ah donc voilà bazaba créature imaginaire. Bazana bango. Bakamuke, Amina overdose, Baché Chantal. Bazana bango kaka. Bazana bango kaka. Mais Moukara Meka. Yende. Voilà. Et elle doit être fière, Amazon. Je crois qu'on se marie pour ne pas divorcer. Voilà. Mais l'Oroni est décidé finalement au vivre mariage nayo, vie des familles nayo, et puis la réalité à Makambo Basiwana. Parce que c'est inévitable. Oui. Mais na yebiso aza 100%. Nandi marango. Nandimao na mona rango na mona rango za normal. Voilà. Quoi ça 100%. Ouais. Il faut ezala. Na yebisi yote. Il faut ezala pour biso peto zala. Voilà. Alors si quoi l'Oroni est décidé au vanda quand même na libala non malgré qui 100% dans la Makambo Basi. Oyebi na yeko fanda avec les recul Nathalie, na moni, na yoki, bayemba na yoki finalement na yeko ta na lobité. Nganda lingi po so ka na kanyi biloko ba. Vive la musique kufi. Ba mission so balé na salle ba témoigner. Ah donc au joueur peut rôle moko a décision à makasi pour na vivre la musique, je crois qu'il est le joueur kango kaka. Oui. Ou influencera la décision à vivre. Oui. Est-ce qu'à posera la question ce qu'alinga soit décision telle? Na sola beaucoup plus ma musique na batu na yeke. Ya linga ko melo na katité. Pour na nini? Mais na mitia kaka na miso makasi. Parce que il faut qu'on a zala pour na contrôler. Alors ça vient à bisote. Tout à fait. Alors on souffra trop na ba départ, na ba calomnie mususu parce que ba misusu pe papa Mbappé ba mena vidur na batu tout comme pe mena batu vidur. Ozalaka toujours pour papa Mba ou à un moment zala contrer na ndenge na ya romemela makambo ne yo etali musique. Na zala pe contrer ba musicien ba yebi jazz na ici. Azali on a rappelé contre ceux qui les cambo na moni ke yangote en tout cas yangote. Alors quand papa Wemba bazo kende misusu bazo fingaye ou bien bazo reprocher makambo, ça influence aussi la vie familiale nandaku et posa un problème? Nga oyebi kofinga na matongi humiliation na vie oyo na vie oyo nga na ponaki na libalo na ponaki en tout cas donc to vivre nango au quotidien. To mesa nango. Est-ce que kofinga kotonga donc to mesa nango mais ba départ ndenge ya laka o musicien boya ke ya fingi o musicien epai boya fingi ngaku tutango misana zo finga na okande mawa. Selon vous, pourquoi les lotikala yo moko na génération pratiquement à papa Wemba na cadre na ndenge ya libala est-ce que parce que ba o wana ba koka makambu ya ba musicien te et yo koka yango à quel prix? Est-ce que c'est possible de vivre avec un musicien? C'est possible na yebisa ki yo faut ya linga yo mingi ya zo banga ko perdre yo ata sali toujours il faut ya ko bondela. Ata c'est toujours faire au bon de là. Na ebisa que ba tendresse na bolingo wana. Donc eza refaire ignorer ma benyo so wana. Omoni okoyi ko supporter mais ceux qui kara yo mutolinga emingo bima fanatique na yeza ka pasi trop. Ouais, ba rumeur ezane tindenge balobaka il y a pas de fumée sans feu. Tantôt on parle que
rumeur ya ba genre azobimana mututel wana lobi oyebi ndenge ogéraka yango mais les rumeurs c'est aussi les enfants de Papa Wemba. Nous savons qu'il y a Kadi, nous savons qu'il y a au Kotangela biso ils sont 6 hein, je crois. 6. Nani. Kadi, ouais. Azozo a 32 ans. Ouais. Junior, Azozo a 27 ans. Pratiquement âge, il y a mariage, Papa Wemba. 32 ans. 33, tu connais la 33e. Ouais. Joe, Azozo a 25 ans. Victoire, 16 ans et demi. Ella, 12 ans et demi. Et Orphée, 9 ans et demi. Ouais. Balobi Amazon aza na ba rumeur azaka amamanté mais azapé marâtre. Papa Wemba en tant que chef coutumier il paraît qu'il est père de plusieurs enfants. Nayebisa ki yo Papa Wemba a passé na be mission na bino nyonso bino ba journaliste leo na kolingana nayebisa bino ngandenge na géraka éducation ya bana ngai mobile nanga ayebi na répétaki yango awa vie privée na ye ayebi yango nga na ndenge toyokana agéraka yango en dehors ya couple na biso bana nga bayoka te bana nga bamona te pona nini nalingaka bana nga bamona ye papa et non bamona ye Papa Wemba eza pasi mais c'est comme ça yango nalingaka na senga bino nalingaka koyebisa bino soki boza na bana mike me biso toza na bana bakoli tokomi na babokilo tokomi na bakoko à chaque fois kaka poni kaka il faut botunaka kaka makambo musa kaka vie privée liboso vie privée liboso pour l'éducation à bana biso bolon la rappelle dans le makamboane. Nous y reviendrons. C'est la mère de mes enfants, c'est mon épouse, c'est ma compagne de tous les jours. Ce qui a au Kenya liboso na nga nzambe ye moko ayebi so nga pe na Kenya liboso na ye nzambe ye moko ayebi. Frère Boloa Bonzakwa nazana sengo mingi parce que déjà nasi na yambayo na face B au to salaka nayo na kanjoza na souvenir malamu alors lelo za lisusu na face B à lelo à travers invitation Amazon à Pesaki nayo alors osana réaction réaction liboso na ngina yebisayo malamu te liboso yambaki ngai lokola moto nyonso kasi lelo yambanga lokola osaleri ya nzambe soko na ye na invitation ya Marie Rose oyo nayebaki ye malamu puisque tovandaki biso na bango balabala moko na bula namonaki bomwana na ye nakamwi ndenge akomisi papa na ete papa na aza kolataka kitoko soko alati chaussette ya pembe kilote ya pembe tricot ya pembe na tongo na aleki na balabala boye bato nyonso baza kokamwa ye azalaki gentil mais olingi ye aloba mpo na papa na ye mpe alobi te nzambe na biso azwa kaka lokumu soki nayaki awa nalingaki natanga yango te mpo etianga mal à l'aise te sikoyo soki nandimaki nalingaki mosala monene oyo lelo Marie Rose asali mpo na mobali na ye mpe mpo na mboka lelo nkombo ya Papa Wemba nkombo ya Viva la Musique mpe sango nalingaki mpe mosala lolenge loye wana lolenge mpe asala yango mpe mpo na Yesu asala yango mpo na nzambe mingi ekozala malamu lisusu koleka ndenge na pasi oyo amoni mpo na mobali na ye mpo na mboka oyo ya biso République démocratique du Congo mpo na lokumu ya Afrika asala mpe lolenge loko mpo na nzambe oyo akelaki ye. Je pense que ndenge azali Amazon ndenge bobenga ye biso tobengaka ye mami ndenge nga nabengaka papa nabengaka ye mami soki alobi yango ekuti mpenza na motema na ye e nga mpe na koloba ke naza na reconnaissance mingi mpo témoignage nga na kopesa lelo ainvité nga surprise vraiment nayebaki te ke na koleka awa témoignage na kopesa eza monene mpe par rapport ya vie privée na bango. C'est-à-dire que tokenda Paris na Bercy tokenda na groupe nyonso ndenge tosalaka na papa ba Georges ba Sami boyebi bango et nazaki nga mwana mwasi et mami alinga te kutu nakende na hotel nga navanda na ndako ya Papa Wemba na
na mami. Et ambiance ezalaki ndenge eloko nini découvrir na intimité ya vie familiale na bango. Je pense que et rapprocher nga encore plus na bango. Parce que nayebi que obetela nga lisolo wana c'était trop fort, mais moi extrait quand même. Moi extrait ezaka que baza papa na maman. Mais tobengaka bango baza penza papa na maman et na ndako na maman baza penza mami azoloba nyonso te azoyebisa bino ndambo papa na mama penza ngai papa aza kofungolela porte so nazongi 22h ya koma na ndako avant abimaka te. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Maman Kelani Azaki, na moi likambo koyebisa lelo. Alors tu là et ensuite te se retrouver. Maman Kelani, épouse de Lutumba Simaro. Ngai Maman Kelani na sali mariage na ngai na 1971. Pour na lelo nga naza na 32 ans expérience ya mariage. Mais yo na yo kilo yo 33 ans donc différence ya une année. Mais nazali ka kulutu na yo. Na pesio merci mingi longoni ya penza na ndenge ozali kosunga papa olembi pete na ba conseil kala misala mibali na biso ndenge nini ezalaka. Maman Kelani, épouse de Lutumba Simaro, moi, Ozana Liloba, par rapport à Maloba Kelani. En tout cas, et touché un moyen, mais na moi joue ne muke. Pe papa la ngaza occupé na liboso bien. Si quoi qui parle li sauter. Pour l'aller. Na éviter. Mais liboso la en tout cas so na yé tant na kende na sali 13 ans na raté. Voyage à liboso na yaka muta liboso na kenda roluka et pas liboso avant na ko pas vieux bolo na ko ma liboso pas papa Simaro bolo avant de liboso avant de liboso natali papa Simaro après na yo kendo ko tala vieux bolo et pas na ye nde voyage na kanisi mi balo be mi sato banana yaki na makambo matanga naza mwa bien te yango wana mena ndenga mabete mobile na ye azaka toujours na motema donc ngelo bana ye pe mwasi toyebani te kaka ndenge alobi mais nga mutu na obanda ya banda te ya aza yaya. Alors nous remercions Madame de la boutique de la maison Ovation qui en parla d'Amazon. Madame Odile nous a dit exactement ceci. J'admire beaucoup Papa Wemba en tant qu'homme et mari puisqu'il donne beaucoup de respect, de considération et d'amour à son épouse. Le couple Wemba est un exemple et un modèle à suivre. Alors pour nous, on a qui bouquet de fleurs moko, il y a mouké, symbole moko, il y a amour, il y a bolingo, bouquet de fleurs ango, Adrienne, Azali, hôtesse Nakati agence plurielle, à copier ça. 4 gros bisous à madame, voilà. 4, merci à toute l'équipe de l'agence plurielle.